Miracle nzambe ezalaka bongo te. Wana fo eza babiloko topesaka ba pasteur. Eza magie. Pasteur akoya aya koluka moi opesa ye moi démonstration moko pour influencer surtout ba démonstration. Na sala ba démonstration trop. Ba démonstration ezalaki tango na bandi initiation ya science sika na ba école bazolanda yo bimsa ba sardine nazo bimsa ba sardine na bimsa ba mbongo bazolia. Ba démonstration vraiment na koma na ngai kokima yango soko za na posa na ngaka ka pondi mangana za vrai maître ezaka ate ke fona selo démonstration mboka nyonso oyo ozali démonstration o signification na ngo eza pona bato bazoluka ba porter monnaie bible magique oyo na tie yango boye na fongole yango boye moni nde na fongole yango boye. Mon signification dans la Bible magique. Monite. Oh, Ezali poudre magique. Moni poudre na tché. Voilà, bande de Kobolandi, biso, binomo bozo mona démonstration, ndenge za ko salama. Za 500 francs. Congolais. Ngo moni na zui na tché awa. Moni 500 francs. 500 francs na tché aki. Na zui na kangi yango. Monde na kangi yango. Vous monez combien? 300 $. Vous monez guiné na tchaki? 500 francs. Et combien? 300 $. Na kangi Bible magique. Bible magique na kangi yango. Donc oyo nazolobela ngo surtout na batu oyo bazoluka porter monnaie. Mon natie botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur Nadambu. Après avoir défilé là-bas site Pola, mais cette fois Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Nous avons information à temps réel. Congo Température. Et na mopepa sika. Ya tobina Congo Température. Et na mopepa sika. Congo Température de Maman Rosette, la fleur d'amour de prix Allemagne, la maman sociale. Merci beaucoup à vous. Au Bozolandanga partout dans le monde sur Congo Température TV. Merci encore à mon cordeau, Shadrach, l'homme le plus sérieux du monde, discret. Merci à Igor Mitoumoute, ma maman Denise, Fabiano. Merci à Yawili Moucheni, les codes mondial, Adriche Motomètre, Beba Zibeba, Yannick Aoundo, tonton VIP, le président Machalaba 3 étoiles, Jano Bamba 3 fois boss, Yolande Dikando Nakatia Milius. Et merci encore Nabino Baye Oyobolinga Kadorkas Bolokoko. Abonnez-vous massivement sur Congo Température TV car on est tout message que ça la bino comme la bino ba nouvelle makambo malamu po boye ba nini ça ko s'est passé na République démocratique du Congo. Yango lelo na ko kutana maître déjà bon monaye une fois to ezongeli sous parce que na moment morning ezekendele to non
il faut tous les peut mettre peut-être à Koko Loba un mot dans Mambo Eza pour se passer dans Mboka Oyo. Merci beaucoup à vous. Donc, c'est déjà beauté. Bonjour, maître Miter. Bonjour, maman grand journaliste à Mboka Oyo, maman Dorcas. Bonne santé. Malamu. Bonne Moussala. Kitoko makasi nazaki na voyage mais na uti ozonga nazonga ekaka presque avant-hier. Mais na minute naza na kin ti tobenganaki na yo naleka na mosusu na émission mpo nazozwa barapport trop ya bana poto bazobenga trop suite ya bamaître oyo bisika bakendaki misala na bango ezosimba te donc bazobenga ngai trop nazo ranger misala oyo bato babebisaki pi voyage na ngai nakendaki nomination na minute oyo naza poste mati na musala na ngai ya monde invisible donc na minute bazobenga ngai maître John Lipasa Satan. Maître John Lipasa Satan. Maître John Lipasa Satan ndenge nasalaki misala na ngai nasalaki yango bien bafaute eza te yango moni balobi ke fo bamatiangaka grade na monde invisible de la minute oyo bazobenga ngai maître John Lipasa Satan de nazo coordonner monde na minute donc bobanga te soki ba problème oyo utaki pa ba maître mususu esimbaki te zonga okozala bien epa na ngai maître John pour pouvoir na minute eza makasi net vraiment na Kenya na Congo na Congo na minute oyo ngai nde mutu aboya yango te oyo eza temps na ngai de pesameli ngai na minute oyo bobanga te problème nyonso ngai nazosalisa yango problème nyonso nazosunga ndenge nayebisaka bino mama Dorcas bamaître bakomi ebele ya YouTube nazozwa barapport trop donc na minute oyo naye kosisa baproblème oyo bamaître oyo babandaki musala esimbaki te okendaki pa maître moko musala esimbaki te otambola na bamaître ebele ngai nazorésoudre baproblème wana nasalisaka bamaladi ebele nazopesa baporte monnaie nazosalisa sida nazosalisa basi oyo babotaka te bazalaka na baproblème na mabala na bango okenda poto ozwaka te document badocument ekomplikaka yo musala ozwaka te oza na posa porte monnaie nakopesa yo oza na problème ya sida nakosalisa yo sida ekindoki nalongolaka yango oza mpe na baproblème oyo ke basi bazalaka niome ezoderange abotaka te mpo na niome fo baopere ye esimbaka te ngai nazosalisa de bobanga te maître John na minute oyo aza très fort ya GT donc soki omeki omoni réalité naza eja na misala ebele nazwi ya poto baoyo bazalaki bakendaki mpa bamaître mosusu esimbaki te nazokontinue kobongisa yango mpo bafaux maître surtout bafaux magicien nazokebisa bango bakomi ebele to bazobebisa musala yango moni nazo ranger kaka pour réputation ya magie maître John namonaki na commentaire ya émission tosalaki na bino eza na mutu moko ndira ebibino bien kombo ne bato emaka YouTube bato mimi bakosaka bakombo comme yesi pe Jojo na nyangwana le boke abi on dirait bibino bien alobi musa na bino ngwana bolongo na Congo central boye wana Kinshasa pona kokosa bato na Congo central pona bonda pe ka kokosa bato yango bokimi na Congo wa po bokosa pe ba congolais Congo central réputation ezali ya malamu makasi ngai elongi oyo na YouTube eza na réputation ya mabete nazana onte na mutu moko abenganga ke o maître musala oselinga bien tete et puis na uti ko umela na mbetenge na uti mbetenge kuna passation na ngai pouvoir na ngai uti matela kuna na mbetenge nomination loi eutaki à partir ya Benin na temple du Vodou représentant na biso na mbetenge kuna yende anome ngai donc pour na question wana na ko répondre yo bwana za mutu ya biloba loba na koloba ngai elongi oyo bana poto nanu naza na réputation mabete nanu na mutu abenganga te nasala musala na osala bien te o maître bandi ko benga o maître musala ezosimba te ngai te ngai za grand maître na lemba na musala te na ebisio makambo nga nasalisaka na ndenge nazopesa combien de bato na pesi déjà ba porte monnaie na poto pe bazo résister nango pour ngai ezaka makila te ezaka faut respecter o nga na kolobela yo soko tosi o nga na kolobela yo to kotambola malamu yo moko komona ke maître o aza grand maître donc mutu wana ngate wana ngai te Congo central kutu naza déjà
na s'imposa kuna moko ta koloba mabe na ngai Congo central wana jamais. Lelo maître John to comme on na kata ba église ba miracle zo salama ya ndenge na ndenge to moni mususu mbisi ya mai ebimi mais ba pasoli na kata mbisi wana chassé na 1000 € ebimi na kati. Est-ce que vraiment wana za ma miracle ote pa nzambe to za ba manger ba baza ko sala na kata ba église? Miracle nzambe ezalaka bongo te. Wana fo eza ba biloko to pesaka ba pasteur. Eza magie. Pasteur agoya aya ko luka moi opesa ye moi démonstration moko pour a influencé surtout ba démonstration et là au mona ko yebisa bino batu mususu ko mona bino bolelaka ke basala démonstration ta musu muta ko sala démonstration na selo ya onka yebi ako okokota na profondeur ya musala na ya nzoto pour a traiter yo azokokate mais yo landa geta mususu na démonstration ya mona nga ba démonstration na lingana nga pena suko sala ngote so za posa na ngai benga ngai okomona na ko traiter yo na ba problème oyo okozala nango bana poto na moni ba rapport na zi trop donc na kozana ba 2000 personnes o ba bengi ngai o mette to zaki pas mette moko boye esimba kite mette zaki pas mette moko boye esimba kite botala elongi oyo maître John li passe à satana ako aider bino soko za na problème continue ko benga na ebisio déjà ke ngai na longola ka sida ya kindoki na pesa ka basi oyo babala ka te aza malchanceux ba chai mari de nuit na pesa ka mabala na pesa ka pe basi oyo baza ba problème nyom na pesa ka na traita ka bango porter monnaie na pesa ka ya ba montagne so oyo ko lingana ko pesa yo donc nazana mingi ya koloba te bana poto bo pesa ngai confiance maître John na minicho nazana kinia. Mais le lot va mettre un peu beaucoup mieux belé na Kinshasa partout aux les kabanganga partout aux les kabanganga tout monde n'y est pas à vie et dit pe azalinganga mais moi mikolo ba résultat mon musée était batu bazar la mingi batinda ki bambongo na bango et dingo sali le côté mais yo pe au temple mon et dingo parce que bino mo ba ki na Kinshasa oyo à part et dingo bon to banga te donc au temple mon et dingo le par rapport au rapport dingo est-ce que yo c'est batu ba pe confiance au ça malam ngana za temple moko na edingo te mama Dorcas ngai naza mutu ya vodo à part ki mutu ya vodo direction générale na biso za na Benin à part ki mutu vodo naza susu chef coutumier donc naza ne loko na lemba na raté na minute ba edingo ba sali trop science ezo développer na minute science ezo tambo na vitesse mususu pona eti na minute na kine na olobela yo na vitesse na za nango mutute donc na longoli mutute na minute na kini na vitesse na za nango mutute po eza na ba recherche oyo ya ngai na sali pona koma lelo nga type monde invisible ndima ngai epesa ngai grade oyo na za nango na minute oyo mama Dorcas donc kolo na za temple mo ne dingwete ba oyo ba benga ki ba kokaki asala e bango musala malamu te botika bo benga ngai na ko ranger yango bobanga te ngana zali na ko ranger yango. Bon voilà donc Isnaebi qui est premier partenaire de l'émission et c'est puis ici Richi Kapinda R9 Nakati à Paris et c'est puis ici encore bienvenue Boela Nakati Afrique du Sud. Merci beaucoup à vous. Mais maître John ozali pe muto ya soutenir ki Karine Mokonzi mingi na ba makambuna bino salaka mais na ba problème aux ekomela ye mikolo yo. Na yebite botiki kaka boye batu balonga ye to bozo bundela ye. Ye bakolonga ye te na mboka oyo. Aza musika eloko batu bazobosana ngana zalaki te nazalaki na Nigeria ti na kendaki na Benin ba problème na ye nazalaki vraiment ko kiper ngo mingi te mais na minute oyo naza na kin okomona résultat nango nazongisko Kinshasa pona za mingi libanda mboka pona kolanda mambo ya misala mais na minute oyo comme naza na kin okomona sko résultat yo moko kaka okobenga nga okolobela ngai ke maître Nandimi, c'est la calme. Donc, beaucoup aider Karine vraiment dans la prière na bino pour appeler mana kimia, azala kimia, mais azabe mingi combattre na bateau entouré za ba camarades na ye. O bazala ki na bango sika moko. Bango ni bazo combattre ye balongo liéner, bakabo liéner héritier. Vraiment na ebité bozo mona ondengeni parce que le parole qui dans le monde spirituel, bon mona ondengeni. La spiritualité ba okokate, azaya ko kangama ya tongo. Dozeko kangama tongo soki ye moko kozana posa ke azongela wata ba continuer relation
wana nde na kosala yango bakozongala mais soki pe akobafuye alobi ke libela tokabwani na biso bakozala pe libela bakabwani mais pona makambo batake na spiritualité bakokoka te po ngai moko nazali ekosimba te ata moke po nazalaki libanda ya mboka na miniti oyo naza na kini po nakendaki nomination ya grade na ngai ya monde invisible na temple na biso temple du Vaudou na direct ya Benin kuna direction générale donc wana kobanga te yo moko mona réponse kala mingi te. Voilà, Maître Abdoul, Batou Bazoul Andabiso, maman, Maître John Pito, Batou Bazoul Andabiso, maman Rosette, la fleur d'Ambour, Asna Bézé PAU, parce que tout le monde a un Maître Abdoul Moutassara, démonstration, mais il faut la rater. Il y a le Maître John, il faut faire la Batou Bazoul Andayo, moi, démonstration, pour Bandimake, vous allez le vrai maître, le lobby Batoubaya et Bélé. Nana Ebi Sarabino, démonstration Bank Sarabino. Na sala ba démonstration trop ba démonstration ezalaki tango na bandi initiation ya science sika na ba école bazolanda yo bimsa ba sardine nazo bimsa batu ba sardine bimsa batu ba mbongo bazolia ba démonstration vraiment na koma na ngai kokima yango soko za na posa na ngaka ka pondi manga za vrai maître ezaka ateke fona selo démonstration pondi manga za vrai maître na kati na yo moko benga ngai na influencer yote yo moko benga ngai po oluka oyeba sike na za vrai maître mais nengo lobi démonstration na koboya te po na za magicien na ko aider yo na osala démonstration et ça problème te. Ils ont un problème. Wow, merci beaucoup. Salut la biso pour ce policier Richi Kapinda R9 et ce policier Igor Mitou, moté ma maman Denise Fabiano. Tu as comment on a déjà démonstration en gros pour toi et bah aussi ces missions. Moni poudre. Moni oyo isa toujours bien en Bible magique. Donc ce qu'on a pour ça porter monnaie, awando kozula yango. Oyo ndena kotindela yo na mboka nyonso oyo ozali. Démonstration ou signification na ngweza pona bato bazoluka ba porter monnaie. Bible magique oyo na tie yango boye. Na fongole yango boye. Moni nde na fongole yango boye. Moni signification na Bible magique. Monite. Oyo ezali poudre magique. Moni poudre na tche. Voilà, bande ko bolandi biso binomo bozo mona démonstration ndenge za ko salama. 500 francs. Congolais, on a une tché awa. On a 500 francs. 500 francs na tchaki. Na zui na kanyi yango. Munde na kanyi yango. Vous monez combien? 300 $. Vous monez Guinée na Tchaki? 500 francs. Et combien? 300 $. Na kanyi Bible magique. Bible magique na kanyi yango. Donc oyo nazolobela ngo surtout na batu oyo bazoluka porter monnaie. Signification ya démonstration oyo. Mboka nyonso oyo ozali so ozana posa porter monnaie na kopesa yo yango. Okozwa yango na kotindela yo Bible magique oyo
monta oyo nyonso kolinga oyo ebimelaka yo oza na posa ebimaka $1000 chaque jour, $1000 chaque jour okomona yango. Oza pour ça ebimaka $50,000 chaque jour okomona yango. Do bana poto nazo fiancé binoté. Oyo yebi ke outake pas mettre mususu pour na porte-monnaie, ozwa kité benganga ina kopesa yo porte-monnaie. Donc yo moni na koti 500 francs na misu na bino ebimi $300. Yango yo botala okotala soki mbongo ya mabe ezali otali po yo moko po yebi mbongo yango na ebite soki nini susu na koloba na suna likamba koloba te po ba démonstration alinga yango susu te mais na sali yango kaka po osengi yango. Donc voilà, bana poto, balandi à Congo Température TV, bomoni binomoko maître John abimisi ataki 500 francs, nakati ya porte-monnaie mongique naie abimisi $300 et donc binomoko bomoni yango, moi mabe kutu kocha commentaire, mais moi kocha commentaire ezaki po binomoko bomoni oyo c'est passé $300 yango ya zola avec bino, siko yo na bateau yo. Hein maître? Baza peut-être on a besoin que bisika zalia la protéger. Akendara ba mission de service na baninga tambola kanami tukana baninga alinga za la protéger, il faut payer za ka porte-monnaie manger ko to azana poussière mususu fois. Non, soko za na problème eza carte eza ba maladie si maladie soki ba déranger ga na musala poste yo za muninga mo asepela te batakaka yo na kopesa yo protection même na musika na pesa rapé ba tout déjà ba protection bazana ba poto ba député pe ozana posa protection na kopesa yo protection. Ba député belé bazo invalider bango so lingi ba invalider yote na kosala makambo pour toujours continuer kotikala o salaga na kati ensemble o continuer kosala donc protection et oyo eza maladie mususu mutu akoza na maladie ya porte-monnaie azana posa porte-monnaie azwaka te na kopesa ye mutu azana sida ya kindoki na kotraiter sida na kolongola yo sida wana mutu azana problème ba document na poto depuis que na poto azozwa ba document te akozwa ba document na kosala akozwa ba document mais wani rozala accompagner na sacrifice moko parce que bato bakuma obanga kisi omona soka ziki ko papa na za besoin bo pesa maman na papa na yo bato bakuma okimo wa kisi pona bongo oyo zo ba eloko nyozo promettre bato mbeka ezate ngai moko na se sacrifier déjà naza mutu ya vodo na se sacrifier nazo sala pona peuple donc mukolo oyo ngai na kokoma ketana ngai koki na kufinga moko donc makambo makila epana ngai ezalaka te même aussi porte-monnaie okozwa makila te ekozalaka likambo ya contrat soko poni une année 2 ans soto koki na 2 ans wana okomona yango moko ekokata soko lingi o renouveler okobenga ngai na ko renouveler yango donc ngai moko naza déjà sacrifié donc nazo sala ne pona peuple azwa azala bien na vie donc makila okotika la kopesa makila te mambo makila ekozala te. Voilà, donc, Bande Kobolandi Bisso, tu comme vraiment cochité, Maître Abdul, mais Maître John plutôt. Donc, Maître Abdul, moi, Maître Abdul, moi, ngai ozobenga ngana bakombo mususu ngai Maître John lipasa satana bakombo nozobengela ngai eske ko sala ba émission ndengo sala ka ba émission tona ba maître belé kombo wana ya maître wana ekota yo na munoko ngana yebi ete ba yebani pete donc ngai nde naza awa ngai nde Maître John lipasa satana. Maître John lipasa satana to mona akaba démonstration ya mbongo batapoto déjà balemba mais tu ndo za démonstration mususu mais tout le monde sait bien sûr est-ce qu'il y a un moyen bah qui est totalement deuxième pour bah bazula ndo ba mona que oui oza capable ya ko sala nyonso wana oyo bango bazolinga eza problème te oyo eza premier épisode soki balembi komona mbongo mais na yebi te babisika bokendaka soki bomonaka ba démonstration ya ba monta oyo na yebi te mais deuxième épisode komona soko lingi nguma ebima nguma ekobima na kosala 3 démonstrations mais oyo eza premier épisode même film bakendaka na première partie de oyo eza première partie eza pe magie ndenge tozosola no ntango nazobimisa mbongo boye eza recommandation ya baesprit do baesprit bapreparaki bayebisa yenga nasala oyo mpo ndenge osengi yango nasali deuxième épisode bakomona oyo nyonso bakolinga nasala même 5 démonstrations na kosala yango. Voilà, merci beaucoup Maître John, tu commis vraiment na souka, liloba non na souka na bayibalandio. Bon, liloba souka ezali eza nazo pesa bana poto bo pesa ngai chance
ngai initiation na ngai euta na mbetenge boyebi bien mbetenge rataka te bopesa nga chance soki bozalaki côté monsieur simbaki te bobenga ngai nayebisi bino bien nazopesa porte-monnaie nazosalisa sida ya kindoki okokoma malamu basi oyo baza na baniome basi oyo baza bamalchance babalaka te batia bango bamari de nuit nazolongola baesprit wana nyonso nazopesa bato mpe oyo ya mikanda ederangeaka yo pa place ozali nazosala nyonso bobenga ngai nakosunga bino donc so bobengi na numéro na ngai ya WhatsApp bobenga nga air nyonso ezalaka 24h/24 connexion na ngai ezalaka ya kofungwama na okozwa résultat malamu. Merci beaucoup. Pesa pe numéro na yo parce que nabi ke to ko afficher ngo mais pesa pe lisusu. Wana ko afficher bobo sanate po ezali numéro na ngai ya sika ya WhatsApp batu mususu mona balandaka bémission soko zo dicter numéro m so malamu te mais soki oche numéro place o afficher numéro na télé esalaka malamu po ye moko soki afide kota l'émission azana ba problème na e po o to sala ngo ka to aider batu nga za nga magicien ici na bonga na nga naza na ngai bien na vie na ngai eza normal ba o bazana ba problème ba on ezuluka kaka to continuer ko aider numéro na ngai ezali plus 243 85 197 67 69 plus 243 85 197 67 69 donc numéro na ngai yango wana plus 243 85 197 67 69 so bengi nga n'importe l'air okozwa ngai ekozala malamu donc na ko traiter yo ou na ko sunga yo na ba problème nyonso zanango bobenga air nyonso bobenga bokozwa ngai moko maître John Lipasa Satana téléphone ezare pas mutu mususu te ezare pas na ngai moko. Un mot pour Karine Mokonzi. Bon, et pas pour un problème à Karine Mokonzi, na ebisa kyo na zaiki na Nigeria, na uti kozonga siko Kinshasa, yo mo ko benga ngai. Karine Mokonzi soka ko linga a continuer relation na watanable na kozonga sabangu. Po wata pe na sali pe trop na vie na ye. Soki a ko linga azala kaka na wata okomona ya kozonga na wata. Soki pe abona ye kozala na wata kaka azaka ka bien. Donc pour la spiritualité, mutu atake ete poza musika. Bakoka ete wana mutango kokufa. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci encore à vous, Oyo Bolanda Kibiso, en direct qui a Congo Température. Merci à Maman Rosette, la fleur d'Ambour. Merci à Ya Willy Moucheni, les codes mondiales. Merci à Ya Adrich. Oui. Merci à Ya Adrich, motomètre Beba Zibeba. Merci à Igor Mitumote, Maya Denise Fabiano. Merci à Rishi Kapina. AR9 Mobala Munda Boya Choko. Merci à Bienvenue Boyela Nakati à Freddy Sud. Yannick Awundo, Tonton VIP. Merci à Pichou Nandombe. Merci à Yolande Dikando, Marie-France Mangenza. Vous êtes tellement ébellés à ma famille Bolokoko, Nalingi Binomingi. Merci beaucoup encore à Christian Kenjo, réalisateur Mounene Oya Simbi Congo Température. Merci à vous, Tokutani Bongo. À la prochaine. Ciao. Mon natie, botalelanga. Congo Température, ya Maman Rosette la fleur, Nadambu. Après avoir défilé, n'a cité Pola, mais cette fois-ci. Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc, nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avoir information à temps réel. Congo Température. Et y a mon pépé, Congo Température. Et y a mon pépé.